lokola la veille d'ailleurs Botala Bafougan babetaki avant biso le 21 d'ailleurs Botala oh namoni mutu Bafougan balo bana mboka na bango bana lokwa baye yo ya mwasi loba na français ya mobali ya français lokota imboka ni ba uti États-Unis Los Angeles o melo ba français ne loba ki makasi wana wana congolais Los Angeles alors on est dans le tout boka epa yo Giovanna de Los Angeles voilà comment qui nande ko na junior je crois son abo sanité ba président na lobi alors yo petit mobali oyo beta na luku na bido ba ya américain yo ko lata boy na mona beta ba américain beti ba basket américain basket yo okoloba na anglais alors yo ya mwasi okoloba na français ngai na okota na lingala 4 langues nationales au beta na beta le mo swahili le mo chiluba le mo kikongo le mo bo na yebian et kota na scène na mise en scène auto salaki et comprendre so yo lobby mutu so yo ka so wana lobby ezaki ba dans lobby na yo ezalaki coordonné c'est ça le professionnalisme et puis to salaki entraînement et puis to ça la balance vous savez pe balance à voix ya oyeba voix nini o ezaleli exactement comme yo allo OK ezalaki te ezalaki beaucoup de 30 minutes wenge bese beteki na balance za iko pour salaki balance te et Dieu merci ba probaki na sima sakari baba est-ce que makamto na boyoka kango les mots là est-ce que na lobby on a critiqué bango les mots là mais bon tinel nga batu na nzela ko finga yo pesu ko makambo bien ozeki na ngwe belé bo tout ça là pour ça on le follow le bon on liboso yo bandi compliqué c'est que yo me compliqué peuple parce que imbécile au lobby et ça au fingate c'est lui qui ne change pas d'avis les brebis et ça le monde ça les misoboy lobby ba on naïbi que ba oleka c'est ça l'histoire de mentalité professeur Kamba Ibouacha c'est mon mentor l'histoire de mentalité ça veut dire quoi l'histoire de mentalité se base sur la manière de penser de juger. L'histoire de mentalité se base sur la manière de penser, de juger et de se comporter d'une frange de la population. La population de Mbujimaï ne se comporte pas de la même manière que la population de Goma. La population de Goma ne se comporte pas de la même manière que la population de Lubumbashi. La population de Lubumbashi ne se comporte pas de la même manière que la population de Kinshasa, de Matadi, ainsi de suite. Moi, en tant qu'historien de mentalité, pour justifier le comportement actuel, je dois me baser sur la manière de penser de ce côté-là. C'est-à-dire, dans un exemple, ce Kouré Katani, c'est que mon cousin moi n'a côté. On a mentalité à côté mon robot. Ce Kouré Katani, mon cousin n'a côté ma kangu. Et puis côté n'importe comment. N'importe comment. Donc, alors, en fonction de Wana Sikoyo, on a basé Sikoyo communication basée sur la culture locale. Voilà pourquoi je reste incontournable. Parce que je suis le seul à concevoir les Cambo et à comprendre rien. Donc, si vous avez compris ma Cambo boy, à saler la Makambo dans la classe, bino bimba kobay, bimbi lokola ba bibouele, parce que lokola la bibo ya sur loba, pour le dire nini, pour Sikoyo Makambo sili et sili nien. Objectif atteint dans le bilan déjà awa. Donc, si les lots, on a fallu sur le lot, ben, nous avons obligation, de loin ou de près, il y a un et l'autre, on a beaucoup. Parce que Batubalingi te ezwa. Moteur ma bena Congo, ils ont occupé. Maçon a remis moteur ma bena électricien. Ok, bah ça là, un bâtiment, on a ça. Chauffeur, il y a Vouamdou, aza contre chauffeur à taxi bis. Receveur, il y a contribution. Aza contre receveur, il y a bus. Sans motif. Alors, local là, moteur ma bena congolais na yebi yango en tant qu'historien de en tant que chercheur indépendant en histoire de mentalité. Na salelian. Na saleli moteur ma bena, na saleli jalousie. Na saleli nyo sopo jalousie on va venir. Na bande papa na il faut expliquer quand même que le micro mais tu es ko luka mola na yemoko yemoko le mola a expliqué ta na bandi comics sont en charge ko utara poto ya Kinshasa depuis 2003 business class des fois tilelo lu bande ma mongo kala 2003 pas avant afin manga ruta nga Kinshasa ti poto na yaka na ngai na chalemba fula économique na yaka kutu na Camer Ebengo, yebisa bango Ebengo yebisa aner yebisa bango. Na uta na Camer na kena bino boyo ka sango na ngai. Bayoka pesa. Sango.
mais si on a ngai nzamba pamboli ngai mboko tozali na fandaka nazala ba voisin ngai ya bien bana na ngai baza en dehors ya makambo yo mes enfants on les connaît pas parce que mes enfants calme tant bana to telema ke omoni muto osanga biso maya est-ce que omoni muto osanga mbote donc awa na ça awa je vis ici semaine prochaine azozonga Kinshasa pour na ke ko préparer makambo susu donc na ça boye na ça na problème na binote eleki nango bofiki ngande mingi mais mutu nyonso ayebi ka finga kinga oya kota ki likambo yo po a justifier pa fufu aliaka to comme ma manette ya Amadou yo besu ba fufu aliaka ngai na yo pa chopata yete aliaki fufu pa nani bon banga pela fufu na c'est pas ma Sylvie ba po mettre lobi na mona saler l'émission c'est problème ta saler ngate yete poko ça été ah bon pa chopanda za ba fufu te yete tika zana libanda tika mona batazana libanda parce que ngasura beta solo on a ba bilo mo lo ba ki ndira so okay na yo tete mabete eza te ya osala ngote kwa yebi ka kwa azana accès na ngai azana accès na ngai na makambo mo azana accès makambo ebele abengate abengandete mais na sepe na comportement to mususu kokola be elio to mondobe na kotanga kombo na ye ko ba ah zaka siko yo na wera to yebi nde to zala to kotela nani to kotela mutute na faina mo ba tala ka tina ninge mayango ndenge lekika donc ba okota na mburema baza ba innocent ba kokufa baza ba innocent ba te ba kokufa te bele ba kokufa innocent mo wei ba kokufa bele ba kokufa faut boyo ka ba terme naza déterminé hein oyo nyonso tu akota kili kamna ndenge mabe aye bakaka ke la nature va le punir Zakari ba donc pour moi oui na cause à Jérusalem batoté ni à Lusakweno mutabatu qui a fait son travail avec qui je suis en bon terme. Non, tout ça là pour ça. Non. Une organisation interne. Moi j'ai parlé avec Amadou Djabi. Dans la même ligne. On a parlé pendant 30-40 minutes. On a échangé, dit non, ça la produit. Nabi c'est Maseba. Il y a attaqué, mais pourquoi ils ont habité Nabi Maseba. Pourquoi Maseba Noko. Est-ce que vous avez un lobby? Na comme na Kinshasa depuis le 20 mai. Tant que vous avez Zongambangu. Oya kozwa iloko la formalité benda chinto abujetu le passeport diplomatique na vandanye na kena affaires étrangères basali ma camion surtout ninge zalaka batu pe balobi na ba mona ko na kinte pe batu nga oh na bien ça qui na kin bazon di maté ozaki na boya ki na ngai ko pesa occasion na batu mususu baza la distraire ba se concentrer na musala comprendre okangi ma mutema na karamba mutema commandant Bello nazo yokangai ba petina na boduga bazali batebele bayebi ke na kana pas kuna olina pas boduga na tambo na keba kinkole na keba nsele na keba Camp David na tambo langa normalement na ke Pullman na tambo langa partout mais na sala mon discrétion pour ne pas donner l'occasion au pour ngape na mo yanke na ko mono bona démarrer mutu na couloir et comme yo tala sala kibo vous comprenez pour na banga ngati na banga kate ni na bo na banga kate vous comprenez na kana ba kabila ba yebi to sana ba mina ko ba yebi na banga kate ne na boye bato ba yebi ke na banga ngate surtout so za na position ko na ngolelo na raison na banga la nini donc raison na ngai ko tika la raison na ngati na suka et puis na yebi ko défendre conviction na ngai sans ko changer vous comprenez ngana za muto ba makanki chatel bana ngoleki na Denis Kambai sénateur kopangi sabatute Zakari Tala baliba zona musala siko koyela ngama kankisha te ona ba ngama kankisha koyela ngama grimace te ono ndirete na ko vivre te ta ba pesi passeport ba tunia fina bino na bien Zakari ta ba pesi passeport ba tunia fina yo pourquoi ba suyote donc boyende ngulu pe belé pamba siko ba journaliste otala UNPC kanga bambona yo wana Jamaika Samba akanga bambona ye kanga bambona bino et le monde ngana bosana osali lettre otindeli faire gola na prison po basala wake up day mais batu pe bazolo ba faire gola azali na prison te akena monde de platanium monde ba bouddhiste s'il vous plaît pona so yo siko muto komaki ngana ngena tuna lokona monio adresse yo komelaki faire est-ce que faire azana prison ou faire akena monde ba démon parce que ba changer sujet s'il vous plaît yo comment le bagi wake up day na so okazona ngana bosana loko wake up day zaka elobeli tentative wana wake up day elobeli et puis nataki na mututé lettre na ngeza nango lettre mo simple faire à sa place ya passe faire gola à sa place ya passe donc
na minute oyo cesser le fait pour na vie na ye parce que bana ne bazana besoin na ye et puis na bika linga bana ye mingi na komba na mukanda wana donc to sambela nde abima na parce que luka ba avocat bien oza libanda le reste ya projet na koma qui ils ont dépend na ngate ils ont dépend de pe na ye na son frère on attend na kata mukanda sans le nommer bangonde na ba ekili na monde ba koyeba ni ba ko sala po to liambongo lero Baliambo na bango lero ya bien ya propre. Et comme trop tard. Oh, et bon les déjà RR lesquels beaucoup silica. Donc faire gola azali mwana oyo ngai fera yebi na lo ba sous contrôle ya ye babindombe JDT mulopwe ba yebi l'air wana le rôle que j'ai joué baza mwana azoka bana biso surtout place à passe toko lingate azana ba problème ba continuer s'il vous plaît cessez le feu botu ko betel sol na nga mabe ils ont problème avec la monture surtout pour tous les quoi Congo alors sans que tout côté na bozindo ali solo tout ça les saïndes sur les avocats mo makasi ya mindele ba en France na 5 bino bolo kele ba cabinet ya makasi pona kamwana ebi manoki azana libanda a côté samsa na ye o ya mesana po yangonda yebi kusana na mokili yangonda lesa ba na ye yangonda vivra na voilà donc we capte des alors le mo ya bi balé ro ratété o il faut salama l'héros projet qui déjà la projet qui déjà et je signale que maison mon boîte aux États-Unis américain soyez na bango on va frapper on a congolais ba frapper ba tu image balé ba sa sola na bango na ndenge wana na deuxièmement c'est un gabonais naturalisé français il est parlé bien que ils ont déjà un projet na ye écoute azoya Bruxelles à tout la semaine prochaine avant d'avoir ça auto me reçoit la possibilité la faisabilité na mais ils dépendre entièrement na boyo ka français na ngama lingala ils ont dépendre entièrement ya bango mi bali na volonté parce que na sola na bango l'autre pour na sala donc jour wana na kosenga na ba na bosenga na ba gaulois pour na laksa unité ya génération pour bitumbo etali pe bino pour lobby peut faire pe foyer na stade ouais lobby faire pe foyer na stade lobby pe inos bi pe foyer na stade donc lobby pe tu de liste déjà donc il faut ba ya boya na stade il faut boya na stade ngana zali na kufite to ko ça peut na yebi il fait l'étabembo kozonga mais balaga mombombo dominer sikoyo wana bato babina basero babina wana basali mais l'étabembo asali akobina bajana ye moko tele ile azako bina lokola nyoka donc te mele ba mona ngote donc pour un spectacle show mon côté le showman bon côté donc voilà un peu ma vision à moi pour un spectacle bana so babima donc bagolois pour ngai bolo be la stade bien ya fali parce que lobby et vous abonnez na biso le moment tana ngana okende Bercy ya fali Ferré a eu comme on a un bureau dans l'ingala facile. Dans le bagarre déjà n'a pas fait. Ouais, on a une publication quoi. Alors bien ngai parce que on a guerre que conseil ko betaté ko betaté. Ferré le bien ngai ça fali que vraiment azana soutien nga total. Ce qui a bêti au fond la biso tout nzela ya ba conseil na poto. Donc vraiment à se concentrer na boulot, à ça wana faire azo bisangai na bureau lingala facile takanga tu photo na publier non mon publication lobby na ngona côté na fait na préparer na kata sala ba ta faire bazalaki na sengi na ba 5e génération likamuna bango bobukela nga stade wana ba fanatique ya Inosbi baya ba fanatique ya Ferré ba fanatique ya Fabrigas ba fanatique ya Bina Filé ya Bina boya na stade botondi selangai stade libanda tina kati tokopesa soki fali a confiance na organisation na bato mosusu tokopesa ba idée na musika comme ba expert ya masolo stade expert ya masolo plein le grand expert mutazolo nazolo bantaka expert jour wana stade tonda libanda tina kati po bitumbo yo ba obundisa na bino donc bino boye bake bitumbo yo ezana contre bino donc boya boton sa stade ndinga malam ezala teke yo o soki tondaki pona biso po bino bokomo yo bala maloba vous comprenez alors soki tondaki seke botosaki ne mot d'ordre na ngai voilà en tout cas les mots là mais fallait à lui tout seul nakenda Zambie nakenda partout na Dubaï musique ezobeta na Dubaï Marina lelo yo boye ce que nous souhaitons ezali valeur et culture en mboka na biso lokola bapaya baouta toute l'Afrique va se retrouver au Congo. Zakari Baba Soué. Dans l'équipe à production, ça va salir choix sur ngai. Avant moi il veut moi biso au baxero mo wana
bongo bato bazolo bake fali akobengisa ba po bebi dake fali akobengisa ba master na ba Daju ba Diamond ba Games banani ba balu le on ba bi yote wana seke zandu la fali te za festival yo tange expert ko expliquer ni na ne lo ndingo na maloba wana ba congolais ba yeba nini ba ko défendre ba ko répondre nini bato ba lingi musique wana simba bato ba za derrière fali ba ko répondre nini tozo défendre d'abord ça dépend est-ce que Dadja osera libre jour on a tout évité. C'est ça. Nous les a fallu. Fallu le retour de sa stade yemo. Na retour de sa stade te papa ngai. Na biso ke na rozo soso ya nemo na nsebi ya uti benado auti benado fininga bena na soso mo auti Pakistan ba yeba bunda stade ba rotonda. Plein ça. Le rotonda. E bataka soso na rolala. Na rolala bataka entre soso na rolala. Mola. Donakini ne ngai sakri ba c'est pour ça la plein na ko ça plein. Na nyongo ya mabanga mo Petronique Kabel maman présidente. Petronique Kabel yo so yo raté te petit ngai. Maman présidente. Maman présidente. Siko ba komo soana na Kabibi de Mosiesi. Oh, Kabibi de Mosiesi petit ngai. On peut se demander page de. Page de la car. Page de la Finda. Ma banque ina page de la Finda. Mais nabi Théo Maïla de la part de Tigana Zoureta. Michel appelle Paris na Bossaniote. Théo Maïla ancien na minicho na boule sous Dodembenza Tripoli na kacha London na Bossanité Joël Kalombo na Bossaniote na Laetitia Bea na Safali. Concentre-toi sur ton spectacle. D'abord sur Ozobeta Lelo. Ah ouais. Chaque concert Ozobeta honoré public na Ozobeta banze monenge bayoka on a badisque. Tant obeta awana biso na spa na Ozalate na Ozaja na Kishasa. Kokot yoko tudo kakipaka kokolo nengo lobaka. Concentre-toi sur le spectacle et petit à petit, maintenant qu'on intégrer déjà au Yebi, fallait Yebi exactement ce qu'il doit faire pour le stade. Concentre-toi sur ça, tika équipe peut travailler. Parce que travailler, ok, na mon liboso. Ngana ose la boîte à prod, so ba bizak le yaka na côté avion na ye, na salle Moussa na ngai, pour awa na potopé ba bureau zali. Je prends un témoin le directeur de cabinet à Patrick Mouyaya. Ayebi bureau place zali, oyo bureau on a petit ne salameli awa, oyo e boti e logo oyo. Donc, misala na Congo za ebele ko sala part ko kipe musique. Mambo de Diblin na pesi bambote. Mais na monaki na mesa kaka kombo ya fali na non sibi. Na pesi ba tutu baza na passeport diplomatique Kofi Olomide. Na pesi sous ambassadeur Gims. Ambassadeur bato na ba passeport diplomatique. O bazui. Bumba Mayas ozoyoka. O tozui. Ozoyoka Bumba Mayas. Bamusuba ozoka ba médaille. Docteur Ilunga na Ngola. Médaille na soka na 2012. Na pesio bambote. Ba ba virgule yoza. Yosuko so chef virgule. Omoni ba ofanda rawa. Teze lobeli. Lobeli kaka. Ba oza médaille. Le passeport diplomatique eza bateau bazo beta. Bazo beta libanda. Ba beta. Shusha mabel. Oza no pena kini. Obeta kanoka lelo, obeta baro, obeta baro. Ozo médaille. Ozo médaille. Ozo ka médaille. Il y en a qui ont samedi, on la fête au vendredi, dimanche. Si on a fila aux passeports diplomatiques, aux médailles. Comment on peut taper moi le Liban? On dirait bien affilé, on dirait comment fou. Bien affilé, hein? On dirait aux arabes. On fabrique, hein? Et là, souhait. Fabrique, c'est le tourner, mon nez. Et là, souhait. Papa, on a un passeport. On a été. Par exemple, comment on a été. Muta pesa passer. Muta pesa biso, muta pesa biso ngo boye. Les mola ndene. On que malgré bilobe na bino nation quand même. Oyo expert à la matière. Wana ko tuna ko pesa bino tante na l'équipe bango tout. Oginenga lobi. Na l'équipe bino tout. Expert à la matière. Na l'équipe tuna bino wana tout et puis boyebi yango. O bo seza ka zuwa pamba na bilobe la. Na l'équipe bino nyoso tout ba na lelo ti jeudi. Vous comprenez? Na masolo organisation ya ndule ya ovande selo ya organisation na l'équipe bino pour la sala nyema on expert na sala ngo na 1988 na Fikine na 1988 89 ça me tient tout expliquer bango tout na pesa ngoni bobeti na pesa no deux savons deux cartons savons ya Masavco bobeti deux cartons free ngwana na kazema school ya primus na nini ngai Zakari les mola balobi na mo pe na beta stade boyate tiji ya pamba taladio oyo expert à la matière ya Mandule na la légende de la communication africaine des fois taladio siko to bouger succès no pe yango mais bango ba yaka poto ba landinga yawa
Oh, balandi. Bakomi awa. Olandi nga tia wa boye na poto boko zonga kuna bona bona. Tade bo fute. Tala ne bo fute. Zare baba se le mola. Ambi ebele na ilongi. Bilamba ngeli Turki oyo. Ah Turki. Shusha mabele. Shusha mabele na soya. Shusha mabele. Ba ebiteke bilonga bieza kuna. Savunda na ebisio. Baromela biberon cassé baromela pas ya pilipili. Na okota 3h30 ya funa soupu di. Na Turquie. Na Turquie bilonga bien ali. Tambola tuna ba petit ka ba Jacquemin bazawana ba Rodrigue tuna bango. Yo keka ngulu boy. Mikolo. Tuna Paul Fikipo a Relaxon Zela. Tuna Betty Akake. Koko tuka ka divilako. Tuna saya. Koko tuka divilako. Dona okito. Na bia dona Mikolo na na Londres. Na suis fan club mon Bafave Queen. Bon. Judith Mamou na Magel Kassavou. On a na bata bongo to na la contre bateau. Auto l'équipe on a classe, to l'équipe on a mbongo, to l'équipe on a stabilité. Ah on a un locataire là pendant ici je suis chez moi. Propriétaire en Belgique, propriétaire au Congo, voilà. Propriétaire à Dubaï, propriétaire en Guinée équatoriale, Simba. Guinée équatoriale, voilà. Et en cours d'acquisition à Madagascar. Ok, quand Musika, il. En tout cas, Masolo Namola, en tout cas, Tusuki Awa, il fallait gagner mon aïe. Bato la bagi komona mola te bino mutu sala musala na yo na kimia. Fallait gagner mon aïe. Bo sala musala na bino na kimia. Fallait gagner mon aïe. Moi je sais apprécier le travail des autres contrairement à ce que vous imaginez. Ba yebi ke na mta ma bete. O za na jalo mutu tangi ko le kaye. O za stable ko le kaye. Ego simbate. O ya voyage ko le kaye. Ego simbate. O yo za na ba lupemba ko le kaye. Ego simbate. Yandeni. Na ngina bo. Pour sentir communication hein. Ba restaurant. Na Dubaï phrase ka moko ya boy. Phrase moko 600 émissions. Frasca Moko, tout ça pour ça. C'est ça qu'on appelle la communication. C'est ça qu'on appelle avoir. Zachary Baba se donne à la vérité comme un mensonge, une dimension qu'il est le seul à pouvoir lui offrir. Zachary Baba se donne à la vérité ou au mensonge, une dimension qu'il est le seul à leur offrir. Donc, ça veut dire comme sa vérité dans la mission. Ton a diminué. Sur le côté de la mission. Ton a diminué. Je suis le seul. Je suis le seul à donner à la vérité comme un mensonge une dimension. Zénith a JB. Tika. Maintenant, qui ne vit pas mouké. Yom de fion nous comme. Takamula Zénith, takamula Zénith. Zakaï Baba. Angaïa, Zakaï Baba. Avec monsieur ville juif, Gaillard ville juif. Le mois dit au film bizarre. Dura commune. Et bien il est là. Zakaï Baba se donne au mensonge et à la vérité. Donc dans ma cambo, j'ai encore beaucoup à donner. En tout cas. Na rajeunir, mais alors que bientôt 60 ans. Bientôt 60 ans. Voilà, je voudrais vous expliquer à vous les intellectuels encore une fois que je suis dans ma moule. Je suis avec mes gens. Nous sommes en famille. Dans la famille, il y a des licenciés, il y a des licenciés, il y a des pousse-pousseurs, il y a des musiciens, il y a des médecins. Nous sommes dans la famille en train de nous chamailler en famille. Donc ne me venez pas me dire comment il est là au niveau na yo niveau na et on évolue. Mais c'est pas qu'on provoque Zachary pas. En tout cas, ils ne resteront pas impunis. Tous ceux-là qui ont chagriné ne resteront pas impunis. Donc, vos vidéos, vous partagez partout dans le monde parce que beaucoup de gens il y a scoop. La vie à journalisme, si vous avez un scoop, vous comme journaliste. Vous êtes un artiste et designer. Vous êtes un journaliste. Mais le logo, on a un scoop. La légende de la communication. Zelensky Wi-Fi. Le mot là, Zelensky Wi-Fi. Comment il y a Zelensky Wi-Fi? Pourquoi comme Wi-Fi? On est venu à Wi-Fi. Ça veut dire que la salle on a senti que je n'étais pas là. Ah, donc c'est pour la saga qui est au salle quitté. Réseau qui Bali Koyo Kalkamonate. Il y a Wi-Fi. T'es ok. Ce qui Zakaria Zalak, pour Zakaria Zalak quitté. Bali Koyo Kamote. Va suspendre moi en Anjora. Pour nous.
à suspendre Njora. Exact pour t'es pas reconnaître que la salle a trop. Donc on a les lots sous qui Njora, merci à trop. Dans un restaurant. Na pesa Njora mote. To la micro de la salle sous badiri na comment ça la salle ya mukeka. Et yo za na droit, le loza yo. Donc la mola a pesinga temps azelinga yi. Na kelaki royaume d'Angleterre, azelinga na ye. Njora ngana to bandi lote hein. Yo yebi petit na ngai. To bandi le lote. Tant de n'absa qui ont un téléphone, ils ont suspension, il y a mouvement. Vandanier, pour discuter na patron na hote. On les a moussa na yo. Ba tu afiti ba okota mais au senga ja bolimbi senengo senga la bolimbi si e évoluer ndengwana. Na sepeli pe na ken pe na ndenge bobi ko kolongola makambo wana. Pour évoluer. Ngai na ndenge na yebeli na koti natina jamais moi na ngai mo wakene osala ba na ngai baza se révolter comme on a que ba na ngai ba yebi pe histoire ba mona pe ba kamnenge na sala. Bamona ka kleboui bato fika ngai dans le vide na salle bango loté. Donc pour le reste et ça va loté. Dites-vous ça. Et je demande na bino bato bolinga ngai. Bo considérer na bino makamona te. Toza na camp d'argument. Na otu ko sabina ke makamba génération ta sala ngonga. Et bien là si ma vient nga kufa kunitu na horizon africain na suis témoin professeur Yokali Mudaba aza professeur na ina aza na kin. To convaincre que la théorie wana bralima monsieur Bomboro azali. Monsieur Moukena Bazali, à l'époque, Maurice Limba, Nazo Yoka, tout ça, les festivals africains, il y a une nouvelle génération, pour les musiciens, on va alimenter le mouvement. Quartier latin, Zaïko, Banane, pour les jeunes, les mots vont se rajeunir. À peu près, on a ma théorie. L'élo, effectivement, 25 ans après, entre 1990 et 22 ans, l'élo, il y a une nouvelle génération, la 5e, c'est la génération de Fali Ipupa. Le nom de Fali Ipupa est un terme générique pour désigner l'ensemble des musiciens qui font la rumba et la musique urbaine et qui mélangent le tout et qui ont maîtrisé les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça l'élément nouveau qu'ils ont apporté. Donc, ce sont les musiciens qui se produisent à l'extérieur et Fali Ipupa, son concert doit marcher, nous devons le soutenir, nous devons vouloir assez que ce soit au Monique mieux vaut que le vélo côté. Vandanonien, tika moi moi attend sa stade na eza carrière na plaisir naé pour la famille naé et tant que biso bazakali tozali awo n'est-ce pas? Donc to ko kozala to ko évoluer masolo ke ne liboso. Merci à trop bango ba ko médaille bango ba ko suka na médaille pour oeza bato bazo bima libanda ba ko suka kaka na médaille Zakari baba so ngala olobaka merci na honneur au salingai au zelingai pena ndenge lobaki keno kende ba voyage na otango kosilisa mangam na yo. À ta meilleure convenance. En tout cas, na Kenya Angleterre na ye tukutani lelo malgré ba difficulté pour nous sabino pour na mona mola et ça ba mama na cascade. Faut likola ngomba ti. Donc na mati likola ngomba yo moni même na beti tirban parce que ba mema nga bo mona ebino monta na zone ko voiturage bo mona nga nazaki escorté par des pêches à Warren. Ba mona ba to pêche à War. O bo mona yona ba ye ko tingati na moni mola na salle mission. Ya ona lobaka na pesi. Bah merci les sous na ba restaurant au bazo ko simba pe santa pa paroles Galaxy Mambo na Aubervilliers na peso bambote Galaxy Mambo est-ce que c'est la liboka nzungu nete na boduga na yebiso yaza muta spécialité baleine asara baleine bisa géant bisa géant Galaxy Mambo na pesi Alessimao place au bakota restaurant ne bakota na ketchite bakota na lipapa te toujours mon koto pour que ba langue raté pour masangeza cher. Mais la bataille en formalité. À l'Esmao, na Paris 11e, na Pessio, Bambote, na Pessio, restaurant Ken, oh, les Dakar, il y a Mamie, la douce, Mamie la sénégalaise, na Aubervilliers, on a son Pessio Bambote, et puis, Mbouta Lombi, pour nous clôturer, Yenda Simbi, tous les bana dingi. Au son restaurant, soye, au monde de dingi, nyoso, pour mon anana batu, na ya kalabazara na poto, au Zelanga na Mbouta Lombi, na Château Rouge. Na Pessio Pasteur leader sous merci. On a ba prière, ya chenga na ba prière na binzelo zo kendeza mulai, eza ba cascade a cheki prière pasteur leader Francis Lola na kacha makada ba na ngai on a bisaki na biza Zagai falaya ayako luka cassette ya couple buloba na ya mete abinda aya ngana zalia wa ngabi me batu mo baloba gabi eloko ezate
mai makila na Yesu ekanga déjà aveni wana ya marcade abaki jour rolingo ya leka azali wana donc on appelle sous merci na pasteur leader merci c'est aussi si en tout cas merci mingi na bobo sanate na acte de reconnaissance na baeban so bokomeli ngai message d'encouragement na soutien oyo bo comprendre que tout ça là c'était seulement pour ça bokomeli ngai bo soutenir ngai na bino bana o bobimi bo se sentir que non biso to histoire pe bobimi la réserve Jean-Fils Bassasal Bassanda tel héritier testamentaire légendaire ya Zakari Bababasu ken piana satellite se plague na ngote na mone so banani ba kisinjora bato bobimbi belé bo solli pour ngai na limbi sipe ba petit mususu oyo o batikali na pesi bango pe merci mingi na ndenge bo sali musala ba kolo musique c'est-à-dire ba musiciens locaux ba kotika la ba musiciens locaux ba professionnel libanda ba kotika ba musiciens de libanda ba professionnel merci à trop les années de solo ya carte ya passeport diplomatique alors ce qu'on a tiqué les bino ba brebi son a beti boy bolandi on se beti siffler oui mai son a che son a beti so oh et puis va siffler na ya na bil na beta misapignon ça oh mais non c'est vous beti siffler et puis ngai baga ya ko voilà petit siffler voilà ce qu'on veut la petite momie Edman à quoi ouais ma petite momie hein Abimi voilà mais j'ai vu là c'est Mola merci pour le reste merci Nabino. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais pour moi, c'est une page tournée. Konistar, na batisa sawana. Shiro, mwana kitambo na banzi lisusu. Hein? Doba oyo mabange bimite. Nana boduka nazo zela yo. Bo comprendre que ezaki matière elegaki mingi mabanga de la finda papier on a vu que etiquette na car. Etiquette pour toleke musika totiki car musika pour fallait tout ça l'émission musika commandant Belon mwana malamu voilà quoi la PCP beaucoup tampongo Henri beaucoup tampongo na ndenga Paris wana ye ozana ba jeune j'ai kende bien bana Paris boyebi Ricardo Lumbu ba Roger Bofamba ito tout témoin en direct artiste musicien Stino Redi en direct viva la musique voilà Juna Janana boto koma bilotu boto ya donc tous ala bien dans la point naie ngai na kotika la professionnel quand je ya gena plan na yuma na plan na tika ningo na pina koza jana binote potala so talini na umuna ni umuna ngabo mabina mutaba koza bena jalo mutu mutaboy allez mutu bien boy totika bango bali okete bon no longa totala bolonga so totala pour se déconnecter bolonga tout tande bolonga ça tout tande bolonga abita mabanga zo combien 639 634 merci Nabino merci beaucoup babi duo du siècle il faut yo poser na lipamboli na leli mabe nazana mola bokitaka na ba cœur bezo chama mais bokitaka baye belé ba filmer na téléphone bokitaka mais ba matina podium te téléphone filmer TV ba matina podium te sikoyo lobaki o zakara ya te po yo ko mata oboni ke place na ngeza ka ngai mais obi so ba obi eloko mwezaka o so yemba ngana lelo na vona ndule bani basa ba oyemba yozo mona ka neti yo mato yo ko yemba buko mati bobu makoma likolo bo voeke na bisaka bango ba msuba voeke monsieur ça s'apprend à l'école mesdames et messieurs voici pour vous et pour le voici Fally Ipupa après na mon expérience de biloko sala na Dubaï sola BT Award année prochaine na pena okeno talango te avant ko ta BT Award dona na ngana lelo mobo obi podium ya Dubaï ndengo zo liango ndengo zaki munene wana mais no muno on dirait pas ka danser ya bambila occupation les arts ndengo zo lia podium mise en scène donc podium mais amula il faut comme partout parce qu'il faut s'adresser au grand public de partout ozolia podium mais no mone batuso ki na banate mena coin a pas ngolia podium il faut lia podium bon et puis il faut lia podium comme il faut ba côté la classe tu as la différence entre maître cérémonie présentateur na animateur est-ce que à quel moment bokitara en direct mais baluka beta tour ya ko pesa mokilimbote donc mutamoko aucha moi moi je vais filmer biso
Moi, je suis allé filmer. Donc, de la Poulanganda, il y a Zakuna, il y a podium. Voilà, le podium, en fait, voilà. Donc, le BET Award, c'est le nigérien, le anglophone. Et vous allez passer comme francophone à Zoua. Et ça passe. Mais le fait d'être nominé, ils sont déjà aux Zoua. Ils sont déjà éligibles. Ils sont déjà macam. Pour ça, les bossons, pour ça, les bossons. Pour ça, moi, les bossons pour la bus. On dit que la bus sur place. Pour ça, moi, il y a quoi? Il y a un là. On comprend? Donc, le fait de participer dans BET Awards, c'est quelque chose de très grand. Nous devons vouloir se retrouver comme 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Oh, je ne comprends pas. Les grands journalistes, oh, Benangaï, Naleli. 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 Soda Moka. Yozilou Pemba, Yamona Mola. Ah, en live, Mola. Naleli, Nasepeli. Naolekana, Nautika, Soda Moka. Nautika, Nasepeli. Naï, Jojo Van Tamboué. Donc, toi, na quartier, na la salle à Nivelles, na va à Bruxelles. Donc, Nasepeli. N'a émotion pena. Ah, ça la Poulanganda. La légende de la communication africaine. Dans la soda 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 morora na chamboka zu chance au sana bino awa. Nasepeli. Ya privilège, ya pesa ba motumbote. Na pesa bino kini na pesa ba massa tumbote na émotion, Nasepeli. Bete mer libangati. Mer ayo libanga. Ayo kende kuna kosalisa. Mer na pesa mama bino mbote, mama bino na pesa mbote. Bongo nani bongo mère n'a pas l'air à Bruxelles. Mère n'a pas l'air na pesa mbote, na pesa mbote. Oh tika koyo. Soda donc dans ma camou. Dans la commune. Soda Nasepeli. En direct Naleli. Toujours vidéo aux atombos. Nasepeli. Toujours sur la mokili to tika ndé jalousie comme ta mabe. Ouais. To ngande kwa. Les mola. Wana yebike toujours ba soka boye mais jalousie na nyonso. Jalousie na soza na moya bino. Ngasko nazo surfer. Voilà, surfer sous la vague. Nazo surfer sur koina na bino, muta mabe na bino, ngasko na surfer nango. Pour étudier bino, pour nous toujours mon conseil na bino. Pour nous toujours les colons na bino. Les mola. Donc nous avons une bino mentalité, nous avons besoin de se comporter, on a besoin de brebis. Brebis. Les brebis. Pour brebis dans la Bible. Est-ce que la Bible? Abraham a dit la brebis. Je suis un bon berger. Les brebis de Jésus. Les bons bergers. Les créateurs des idoles. Naleli. Balingi boité. Balingi balanga jote. Yamwana. Formation. Je suis un bon berger, Naza n'a pas brebis. Naza n'a pas brebis. Ba brebis na ngai, ba yebi ngai pe na yebi bango. Na yebi nene ba se comporte. Na yebi histoire le chien de Pavlov. Le chien de Pavlov. Le chien de Pavlov. Mboa sokite, mboa ayebi ke soke beti donc aliaka. Siko comment que so ba beti tant mboa mamo so etangi. Parce que na mutu na yebi ke damage. Le chien de Pavlov. Le fait Bamoni Mola. Le fait Bamoni Mola. Le chien de Pavlov. Zakari va passer au Mona Oyo. Nande toza na kati ya groupe wana nande toza boyebele wana. Nga naza 2 fois bac plus 5. Donc université 5 fois. Donc dans ma première graduate, deuxième licence. Mais faut bander la stade on obéta déjà. Ah Naleli. Nga Zakari Oyo. Na sala 10 ans à parler. 3 ans à conférence nationale, 7 ans. Nga Zakari Oyo. Ah bander la stade, faut bander la stade wana. Faut bander la. Faut bander la ngo. Tokita biso tokita. Février 2023. Février 2023. Février 2023, Zakari va passer au stade des martyrs. Danger. Oh, Blanc demande à Soda. Février 2023, on a bien le stade. Bon, qui t'a tenu, bon, qui t'a pourquoi t'as peine à 540 et à bien t'es. Oyebike, est-ce que tu as aussi le stade en 2023? 10 ans après. La nègre ta mère.
Tozo ça la 10e anniversaire il y a Zakana Stade de Martyrs. C'était 20e anniversaire na 2003. Il y a boulot non. Na 2003 na stade. Na 2023 na stade 20 ans après. 20 ans après. Masula Kati. En tout cas, na na stade. Na sepeli makasi. Na sepeli en tout cas ndepe bo accompagner biso lo ba pe bo kitate. Te ba matanga ba. Ba 647 to botikali. Bo kitako. Bowling. Surtout bateau bowling à Zakari. La personne vraiment n'a pas très reconnaissant. Ouais. Les mots là. Na ebele. Les longs avec la simbi aïe. Danger. Les mots là. Mais oui, comment tu as fait? Tu salues quelqu'un, tu dis que non, Liboko na sokolité vraiment. Na avion, tu as comme na sokolité. Ça veut dire que tellement vous manquez à faire avec contre Zakari Barabas. Ni là-bas, na kutana tana comme à Dubaï. Le lendemain, na ko bilo, na uti na malili ya. Na ke o luka siko biloko nini bilamba ya bajaro pour na mulunge. Na kutana ba congolaise ba ser na biso. Ah ça que kutana na babia libo mo ya wana sukole wana note. So da kota bo bamu na. Na si ba libo mo ya zakana si autorité ba comme son problème. Oh non, comment est-ce que yé azolo ba ke libo oh bino kasi première fois na fachi ngwana. Oh, na mona fachi déjà vente. Des fois. Un politicien, na mona avant Belgique. Avant Belgique na mona na King. Na mona na King. Na mona chef de l'état na King. Donc, quand on a monnaie na Belgique, on a monnaie na Kin. Et puis, on a là, ceux qui ont ça contact sur Nina, on a kebana yo. Pour tous la conférence avec les députés le Wangaï. Voilà. Donc, Bokeba. Ça n'a pas de ramification par rayon. On a des moutons aussi là. Bon, on a Zakara aussi là. Business na business class. Business na business class. Bah voyage belé. Nyonga la banque. Nyonga banque ga. O hypothèque ndako makambo zali. Projet avancé. En tout cas, bureau forum na Belgique. Ah ouais. Ah. La forum bureau à Gaillard, yango na passeport ko simbanga. Simba ya mola. Bango bazoka yango bena bazoka médaille. Yango. Bango basuka na médaille. Et là on a soudé bo bango. Mais ngate na opia. On besoin moto, lipa moto. O lipa moto. Diplomatique passport. Zakari Babas oui. Lipa moto au grand monsieur, Zakari Babas oui. Je confirme. Sarabunda. Ils sont valables till le 30 juin 2000. Kali bongongo. T'as la date d'expiration. Tanga. Date d'expiration, il y a passeport diplomatique à Zakari. Maman est Bakoufi. Date d'expiration. Le 30 juin 2027. Bon, souffle combien de temps? 5 ans. Et Mola. Passeport diplomatique. Pas de visa pour l'Afrique du Sud. Pas de visa pour l'Éthiopie. Donc, on a côte à côte. Visa dans le Gabon apporte. Dans beaucoup de pays africains. Au commis avec passeport, on va servir. Diplomatique. Donc, on s'appelle plaque à l'autre, on va commencer. Té. Naboy Mindondo. Donc, dès que nous avons Bana Jobour. Ozoya. Nous avons Cape Town. Sans visa. Jackpot. Passeport diplomatique. Ozoya. Bah, on va avoir médaille. Il y a un visa à palais. Na palais. Na leli. Pour le baboye, comme il faut faire. Non. Vous tapez ça la médaille, ngate. Vous tapez ça le passeport diplomatique, ngate. Vous tapez ça le passeport diplomatique à Ebani. Ça veut dire que ma finga na bino. Et bah, qui c'est sous son mawa? Et pas bateau Kabakango. Et pas bateau Kabakango. Baba Xeranga sur belé. On comprend. Bino bateau finga baba qui c'est sur belé. Et puis, là si bango que Fati alinga nenga boy. Naza. Na oui. Naza hypocrite. Je suis vrai. Exactement mon nom Fati aux danger. Monsieur le président, bateau va oliati. Monsieur le président, bateau âge loko ngana yoboy. Ako ça fait 6 mois à 50 000 francs tayé. Monsieur le président, il faut que boulot pour la dignité. Moi, si il faut que ça boulot. Monsieur le président, parce que vous avez un jeu, monsieur le président, en tout cas, danger. Monsieur le président, qui est le Camboboy. Monsieur le président, qui est le Camboboy. Monsieur le président, Ayebi. De quelques 2-3 minutes, attends, on a la pour aller à la palais. Monsieur le président, mais dossier, on a. Il y a un boulot à Batouana, il faut vraiment créer mon boulot, il y a un boulot. Pour génération, sur masse, génération, 30 000 francs au monde. Le mot là.
Maël et Ali. Merci, Président. Ayebi importance na yo. Ayebi. Alors, ni ma fille na bino. Ayebi. Ni. Et au changer le côté. C'était pareil avec Kabila. Kabila avait Zakari Yaka. Moi, je te mets à la disposition de mon épouse. Bino mozo finga kaka. Mutango zo kende kaka. Mozo finga mutango zo kende kaka. Mutango pas zakaka. Tozo kutana bino kaka pe na business sango. Na leli. Kaka ba avion wana. En tout cas, c'est ça, maître. Dans les soda, ça va être c'est soda connu le soda ndeni. Soda hein. Formation à rapport. Colonel Mondeyo. J'ajoute que ngane na zaboye. Surtout dans la raison. Déterminé jusqu'à la fin. Merci. Wake up day for better. On a comme wake up day pour wake up ça générique. Ils façon le baka pour évacuer, c'est pour le concept. Wake up day. Concept on a bien par là ta uniforme ndenge moko ça te va bola ta boyo basé l'homme sur le coup. Ouais. Il faut tala na sanga ki na podium wana. Fallait pas ça la ndenge moko. Ouais. Yo basé sur le coup. Concept moko longoli. Ouais. Ba ko ça la pena le moko pena donc oya lati wala tibo. Puis tout le monde confrère de presse na Miami. Annonce non. Tu vois annonce là on a Miami to na Varadero. En face à Miami na Cuba. Na Cuba. Varadero. Na ba cubain ne be na Varadero. Parce que tu annoncer tourner na camion sauter. Tu annoncer tout tu annoncer de au Salama. Exactement to loba o instruire aux États-Unis. Oh boko zo soki nini. Oh Netflix tilelo. La image. Ouais. Ma petite. Tout ça pour ça. 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 Je connais mon travail et je connais mon boulot et je le maîtrise. Et je n'ai pas dans un équivalent, dans un égalité. Venez me contredire sur les arguments. Donnez-moi, contredisez ma thèse. Et puis voilà. Blague à part, na yebite mutu nini yango. Pour nenge to affaire za close, mais muna yebite. Mais comment si tu mets sur la famille? Argument nini scientifique. Famille photo de Zastan. Pour yo kutu biso, na biso kele na parler ke bande la direct. Oyo ka ba argument scientifique o beta ba thèse na ba théorie. Na yebisi yo mais za mo boulou. Conclusion et parce que tout ça là pour ça. Chancelier de Bundes. Na leli. Obama Rich. Bana lingala facile. Givenchy. Bana kitambo na Zulu, automatique, Rodrigue, bino tout na palais. Bana aux zones anciens combattants, bana ba soda nyonso tout. Zakari ba so leader yeyo, bana soda oya koka, oyo akangisa bana ba civil munoko. Deux fois yeyo. Donc toza ko koka, toza ko bongama. To banga bango te bana ba civil. Bana ba civil. Ba nyamu nyamu. Banga bana ba nyamu nyamu. Baba mbulu nzanga bana o jatini ngo bila. Baba mbulu nzanga. Bambulu nzanga. De Facebook et kangama. Mais c'est pas ça on est ni bande. Basa de. Même batum suba commenter ba. Ozaka na batumo o ba commenter. Ah, na chasse au public public. Faut fungula côté. Na fungula po ba makamba bozo komana sa ngata la natanga ngoto. Ouais. Na ngo deuxième monde. Deuxième monde. Bon, to tiki bino pena. Lobby mutu mo net tarane bazu ba ki ba kamati ba sali faux compte ba che photo nanga. C'est que tellement il y a pas de crime parfait. A combien Zakari baba ça sali wishia. Wishia. On a Facebook ezali Zakari baba se wishia. Wifi. Vous comprenez? Bon 14 ans. Soki bo c'est la pardon bo lotaka. Bo lote belé. Bo tiki ye. Nandoto nondo la logi ya Zakara senga pardon nandoto. Oyo loto. Bon, en tout cas, merci Namino. Boboy, bo piquer, boboy, bo bouger. Toujours d'amener tout côté. Ba tellement gana 500 boboy, bo bouger. Bo bouger quoi? Biso to tika bino. Minyanyoloka. Biso to tika. Yebisa docteur pa en Afrique du Sud.
Passeport diplomatique au chemino sans visa. Oh, les passe ça passe à yengo. Des fois merci beaucoup. Bango ba reçoit kaka médaille. On a mis ça dans mo Fenel Biguis. A boîte mo album na, boîte mo single là Fenel Biguis. C'est comme un phénomène sur la 6e génération. 6e génération d'ici 20 ans. Et qu'on allait constituer, et ça je le prédis, par des artistes et musiciens nés à l'étranger qui reviennent au Congo. Parce que Bano Toboti Bazali Banda, qui dans 20 ans, sur 25 ans, ils viendront poliment, gentiment, pousser la 6e, 5e génération vers la porte. Ils allaient Bano Toboti, Bano Yo, Botamiawa, Bakoliawa. Baza Ata 1000. Et je conçois de faire affaire à Kinshasa un grand festival de musique. Yabana Bakoto Kaka. Baye pendant une semaine, un mois. Musique en Zambé. Musique en Zambé. Musique de variété. Maman a festival, à 2 semaines à Kinshasa. Tu découvrir. Nous avons des enfants qui font de la festival. Ils font un grand festival. Nous, Zambé après ça na makasi. Fenel Binguis. Pendant 2 semaines. Bana na biso bo uti poto o za na poto botia. États-Unis partout dans le monde d'Australie. Bazo peta ndou le danger. Na mona petit mo en Allemagne. Fabrice Combo oyoka. Fabrice Combo oyoka. En Allemagne ba koza tala ba sala ko Brexit à 40. Ah ouais. Nous avons un Congolais. Petit mo ya Kivu kuna azala kuna abeta ka ba Bercy wana. Wow. Yakuna namona kaya ko senga fitulu na daju à daju. OK. Nous avons nos enfants en Belgique, mon conservatoire allié inverse. Ouais. Auto ça conserve na Bruxelles là. Le ban na on font mboke baba. Donc ba petit ce que les années retour na mboka. Mon banisa mke ba Nino ba daju. On doit dominer poto. On va dominer poto. Ba na biso. Donc ce qu'il faut ba na mso ba ba moyen mon côté. Leur donner une tribune d'expression na Congo. Si moi je ne le fais pas, qui va le faire? J'ai confiance. J'ai confiance, j'ai confiance. Merci Nabino. Fenel Binguis, Pesambongo Zamakambo. Baza même pas la idée. Mais ça non mon la caillou. Mola za machine. Sona kangi idée wana bimika sikonde to temi. Za machine. Tu as besoin la communauté dans la besoin. Wana bimika sikonde ke bano ya biso lokolo tangi wana. Yepe na kini jour mesdames et messieurs, voici notre fils. Né à maternité à Jette. Ouais. Mais de l'eau a une style de musique qui est là. Ouais. 7e génération. Fenel Binguis, Pesambongo Zamakambo. Bangano ya ngwana. 6e génération. Dans 10 ans, nous devons Karamokili. Allez, check à suivre. Merci Nabino. Kitoko. Salut.